Alingi Belleville na olukele problème te. Na olukate ba matsa Belleville na miniature. Na kosunga ndeko nanga Belleville parce que et comment mina notice nini? Comédien okumisa ndeko ne comédien te. Non, c'est normal. Et c'est normal. C'est Léo qui t'a commis ça nani hier na bango ya na bango liboso maison mais. Mignon bon ko commis ça fali poupa. Père mais imaginez moi si mukolo maman ya libota a sokoli a tie malasi. Maye na TV. C'était baka kutwa yibi mbongo ya mati. Avec la famille $10,000. Il a eu 5 saisons matin comme 1000. Comme 1000 hein, il a eu 5 saisons matin. Par rapport à ce qu'il y a né ba fanatique ba hôtel dans l'internet. Donc ba ba conseiller mutu makambo et puis ba fana kwiti parce que to benga ma fanatique té. Baza ba fana kwiti. Baza la kata kwiti. Hein? Oh. Il Jenny a couvert la poison. Somba lupango te. Et puis so papa so somba lupango na scène ngeke za batu bakunda bango na tombote. Donc ato somba kuna te. Franchement, ko boma bata batu na mulunge. Lelo bata batu banda ko matela bango. Wana na commune. Papa so somba lupango na cimetière te. Parce que so hôtel pe bien mapango na cimetière bateka ngo mapango ngo boye moins cher. Po ba yebi ke milima be ko bimela côté nini e ko songa la côté nini. Ozo comprendre. Et puis moi na biso na sewana. C'est donc on a ngiri ngaza moi na venu ngiri. Au moins en 1984. J'étais petit. Tu vas na venu ngiri. To longo to côté na Lulua, Birmanie Sayo. Donc na koli na ko na ba commune belé. Ta commune wana. Siko voilà. Au moins après commune en diagonale na commune nyoso za ka cimetière. To banda ko ba mabambua. Donc to moment moi la biso gotia a suivi mutu na quartier amembi biso ngabu. To ko me place nous pas ba nani waneza. Donc moi je suis dans la station là. Alukaka bima. Pema. Alisto ça. Ça est na poto nani yango bela Maxi Bondo a accompagner corps ya Genex. Ngai de nazomona Maxi ça ne lo mo basana na Jani. Maxi ni razo bomba mwana ya Jani moko. Soit Zeme Longwa, soit Ezali. Poko tala Maxi kolela. Maxi to lela koneka la brine. Tala. Tokena matanga moi colonel moko ba basi basomi boka. Mama nini? O te na le kana kota ni colonel te. Moi lo likambo le gaki wa. Ndeko na papa a jeune Maxi na koza mkolo. Mutu bapesa komo bondo esaka bandaki ndumba kala. Bondo eza batakala. Am konwe. Par rapport à via sala. Et par rapport à comment na via sala. Il y a besoin na boulevard. Oh tiens. Oh. Tout le témoignage de besoin na boulevard. Bon, et ça en moi, et Moussala embrasser Moussala comme un artiste. Mais normalement besoin est na mon porno ya boulevard. Azaka Chelsea. Oh, ça oh, yemo lo banguti. Pourquoi ma solo ti aloba ki ngana zaka na ndumba, bazoka ngane ba continuer na théâtre. Et puis ayaka po batele ba client. Yanga ba donc je vais minka ba rôle en bien. Mais oui. Quand la Maxi, bon, on a un scénariste, quand la Maxi, il y a Jania Salim Salama, casse pas Maxi. Donc, Mampouille, et puis non, ma soeur, ça l'a nango. Pour Jani, pas à show. Avec un aspect, puis tu as chopé mon pikiliki. Quand la neta, il y a Jani. Ouais, donc, cambio, pero senti, pena que, mais l'on a cambio, pena danger. On a un épisode. Et puis, ça, on a Maxi Boy. Et le Guinéen les a soif. Tu n'as pas de tout. Au moins, il y a des choses qui sont en train de se faire. Nicolas a envie. Ce qui est passé au Palinga. Ah, ça va voir monsieur Soet. Mon père est simple, touche une semaine, ce qui 2 semaines à hôtel. Article les caméras, article les photos. Dans ma photo, ça se forme à DSLR. Dans son âge, il y a chaque jour. Pendant 2 semaines. Quel niveau escroquerie. Et puis, soya tata mukolo ya malili bongo abateli yo. Tala ba baso ba la TV. Ba sans esprit bongo.
simbisa ngo boye yatala nabi nzambe ezali photo eza caméra te eza caméra te eza photo o batela on a victoire tout dans la victoire tout dans moi va pesa so combien oh $10 maman et puis on les a ba photo ya ba kilelo ba photo kala et ba ndaki ça va te ba blé Voilà, il y a un an, une semaine. On est 10 jours. Kaliza est sur la direction Gambela. Na flat mo boy kota okiti mo mukele côté ba gogo ba no fa na kota ba ya dabi. Tata mukolo a. Ele je no ba na farage quoi. Ba ya dabi. Famille na bango place ba ndo vanda. Banalia. Sur leki. Opala. Et puis Jango a fait un temps mobile qui est point noir. Ok, azalaki ndeka la dina na point noir à Gambela. Et puis oh, na uti na point noir. Ma, asimisi pe mobile na mwana muke wana. Ah, osomi caméra. Clarisse na biso bako sala eloko wana te. Clarisse na biso bako sala eloko te. Do ba escroquer onya. Nyakos. Encore ba papa bongo mona boya nkoro ya Kinshasa. C'était la âge. T'es âge tout le monde c'est quoi obi que tant moi mai na bise kana bien ça prendre photo faut prendre obi ko lembane ela sa nzambe énergie nanga nazo bisa pena force nyonso nazo bulongi ba lingo loka balonga non tuku bana baso ba ko ganga na TV au moins nazo ganga za bonga sans esprit donc bon mangu tunzoto te mbali mwa baba na miki po matela mbeto bo manzoto te kolanda bango te ngalinga obi ngalinga génération nanga génération nanga mama ndefu mabuga boye yo linga ba miki te mwa utenga linga ba miki yo linga ba miki makasi encore dans nom na gérer tina batia ba lesibien nga na gérer la 7e na gérer la pena mwana na mwasi est-ce que tu écoutes avant alba ngone émission bi gérer yo pe fo loba kati bino bokutike na ngaka mababe loba wandoka bula bitumba wana atatoli mais est-ce que ya tatola mukolo makambo na mwana batu moseka nzambe limisanga nzambe limisanga na participer na buzoba mwana batu moseka busu mutamu seka na kitambo koma détergent na mninga mwasi ndeni na kitambo eko usali ndeni na kopati na le bisela kitoko mengonga likamuna mabe senga nzambe pardon oyebi yo le défenseur des comédiens ozaka un moment mabe te asenga nzambe pardon tenga mna sala mabe te ko participer na lisumu pour ça mabe tenga asenga nzambe na senga nzambe pardon mais mwana ona kutana ya lingane mobile na ese bo abine vie na kinda basambela nga molimo wana elongwaka eloba pena etanga komone na bimi kombo ya mobile na mwa mwasi mwana ona kutana na sayo sérieux mwana kitoka ndeko na so muluba atanga pena komone na bimi sala kwa nyuka abimi na sura na ninga na boye ninga mabele boye esa ndeni ninga sa mabele boye wala ni esprit loketo pete c'est va la compresse ko do bala tout mutolo bela le bimi na yo baba yanga sa loketo pete mbisa aquarium na bimi mwana muluba na bimi mwana kesko bimi si mutolo bela te molimo mabende banda oloba bona za koma mutu kesko mutolo ba makamwana ti témoignage les 6 mois
sur 5 chez vous et partout à travers votre chaîne J'ai Télévision. En tout cas, et merci beaucoup. Nous avons chaîne tout le et moi la souka famille Ligota et puis matière télévision. En tout cas, merci beaucoup. Je suis là, j'ai ma idée. La maman de 5L, la dérangeuse, la chroniqueuse, la paniqueuse, la femme du patron ou la giga. Je suis là pour vous donner la joie, la gaieté, passer des très bons moments ensemble avec vous, très chers téléspectateurs. Et surtout, parler de l'actualité. Parce que Internet, c'est chaque jour qu'on a des news. En tout cas, on ne fait qu'en parler parce que tu dois pas mettre point de vue. Merci beaucoup, l'assistance Bianca Zanga, merci beaucoup na Dipine l'assistante, merci beaucoup na bateau j'ai ma idée na Pessimbo Tenanga, na la maman Chéra moi aussi merci beaucoup maman Martine Kilanda, moi ça Pembe, merci pour tout maman, na papi na pépé na biso kuna na Pessimbo beauté, merci beaucoup à maman Bougie de Koufi, merci papa Jean Bou de Maembo, papa na Carla Diva et Paulina Maembo. Tout le monde maman Micheline Nzumba, merci beaucoup. Mamie Kofi, merci beaucoup. En tout cas, je suis bon déjà la bataille c'est papa Koulou de la famille Libota. Toko Sola Naye. Aujourd'hui, tu éviter les injures et comme une place ni internet. Aujourd'hui, tu le bas sorti mais la famille à papa ya Jani Fay. Tobe nango ingratitude. Tobengango irreconnaissance, tobengango la combonine. En tout cas, to solango. En tout cas, exofungo là, mon invité nanga. Oh bah, mon a déjà la bataille na biso donc il est là. Papa coûte dans sa famille Bota. Mon bala les toutou dessin 7 il y a nini. Bah comment tu y a eu? Beaucoup à mort de la presse. Beaucoup à mort de la presse. Préfet de discipline. Préfet de discipline. On est rata. Beauté à deuxième république. Beauté à deuxième république. Donc, c'est quoi dans la beauté? Beauté à Kala. Voilà, merci beaucoup. J'ai mis les gros bébés de la presse. Merci beaucoup de l'invitation. Merci beaucoup de abonner sur GIT Télévision. Et la moine Souka TV. Et puis, la matière officielle télévision. Abonnez-vous sur Papa Kouloutou Nabino Yeyo. Géry Cométio Stamino Yeyo. Les autres dépendent de l'émission. Émission Oyo. Ceux qui n'ont pas Papa Kouloutou, Yomo Yebisanga. Ceux qui n'ont pas au milieu du village. Au milieu du village, au milieu de la défenseur. Il y a pas comédien. Voilà. Ah, on a ça bon. Il y a la casquette. Voilà, on a bon. Il y a que défendre ma comédien. Il y a défendre ma comédien. On a fait un macasse. Il faut que ça drapeau. Il y a pas comédien. Il faut que ça drapeau ma comédien. Il y a pas congolais, drapeau République démocratique du Congo. Voilà. Papa Kouloutou bandakamba la mo. Ba pipino ba pandisango boza à la base ya ko créer ba problème. Si. Oui. Mais eza batu nyonso tout est. OK. Eza la bandeko mususu lelo asali chaîne na ye. Premier salaire kaka boyake na Kipwanza. Tanga zuka 500 bi turo soki na finga ki gros bébé bien té. To na finga comédien mo bien té, fo na finge makasi na ko sele makambo. Pona zwa 1000. Mais ba misusu ba osala misala bango bien. Ba osala ba analyse normal mais ba misusu bazo luka na matière ya kokosela mutu. Ayibi mbongo esroke mutu mbongo oka bazoyena babilongo ya lukuta batu pe batalaka biso bayebi te keza lukuta bango baotalanga kaka olobi bien olobi vérité mais ok nyonso bomonaka na internet ebele bandeko na biso baosalana bazokosela baninga makambo mpo lelo bango batalama bakota bambongo na bachaîne c'est pas normal toza pe à la base ya makambo ebele bijemima lelo exemple nga babenganga Papa Kouloutou famille Libota soki na ndeko na bango bandal siko ngana kumisa Belleville te poani tongane mwana mbwako donc tokoya kokumisa Belleville tokoya kokumisa ndeko na biso sila mais tozala na ba argument to se focaliser ka na mafinga te ba comédie baza na ba comédie ba chroniqueur na ba chroniqueuse baza la base ya makambo ebele ya mabe na internet ba conflit bato ebele oui lelo photo ndimango mais sauf que eza bato nyonso tuti muyaka moko afingisa bayaka nyonso ti yango bazolanda bato abongo donc eza bien te ngai pena tukana lobaki yake des imbéciles qui ne changent pas na éviter nanga kolukela Belleville makambo nazoboya nanga mais soki nde ofingi Belleville en tout cas wana omona nga liboso porte ndako te na wana siko naye korépondre naye korépondre moko afinga nga na TV tokutani na kapela lobi
na biso tout la mwisi ya sazo wapi musane ka kokanela ka ba basi mais yo akimi oh na nga mkuwa mokoti OK et puis na mona bandal moto na moto abongisa na kwa pe moi jido ozo comprendre na yebi nde ba boire likofi na yebi nde ba kimango na yeli en face bo akimi et puis muki na posa ni muki bonne na kuta na rema na bébé na biso au fanel tomate na biso moto to yebo mais na uzo kutala ne wala zo vimba wenda majunda biso baluba toloba azo aotambola ko na lo lendo na fia taka moninga mapeka ne kiti yebo na musika bi jongo ye mais papa pour ça fait très mal parce que ni na pas ni boye et comme tox na mona yo na ko pe ko simba yo na mona ti chapeau na mona ti pantalon na polo mais côté moi déjà ba ça le batango eza mauvaise foi nga to ba guerre comme ti na bongo désormais chaque 23 ans dans les toilettes nga na moni na funda suba na justice a bien eza nzambe bonzambe na toilette na okende ko oui bino moni te ba prière nyo surtout eza ba dimension ba prière chaque 23 heures mutu so sala mabe kota na toilette lobela kai ngaza toilette ngasko yakena na douche ndena yaka na mukili ndenge yaka na mukili voilà ngakuto ya moko na tenya chocolat na lali na sima ngala sala ba je eza mama na kisi bando bengo ndoki na et puis na kota na toilette na bi lobanga na sala mutu wana bola mutu omoni soki na miroir na bango batali babi balingi babomanga basacrifie nga nde bakesala eloko wana nzambe akutana na ba sans effet honoré non te nakufa te babakise so omoni so oloti ndoto aliwa ezaka bien babakiselo mikolo lokola bango basali bango ezango problème te leti nga na ana nini baloba déjà ke na ata na $50 te na nzoto na nga na ntango ata na eloko avalera $50 te et puis baloba ke nga na ana succès te so moto ana succès te bosali ye bongo point kasi bango babina na succès te soit disant bango nde moto ana succès ok nga naza idole ya bana ebele na internet nga na ye internet nakuti matika songo asala succès après moto ya kozwa relève Karine mokonzi mbala moko nakuti baglore olangi nga nakuta bavagabo lelo tosangani na bango lelo internet te nga na côté internet oya Jerry tu parles bien les cas na western ozwa $300 sans côté la mutu likasa na lolemu sans kokende mama sokola ngai o bakenda kosomba na gambela kuna ozo comprendre mais batu banosala internet moko ya tolia mbongo bien mais lelo internet ekomi na mbongo ya salité ya mvutuma wa mvute mutu abatu atini elo mbongo donc o tu basali wana bon na moi na ngango normal o balelinga mais ko toucher à ma famille kuna ngana lobango te omoni famille mbaya eza famille mbaya nga kamiende ezaka noko et puis noko ngo prêtre botunaka leader lava tuna ye loba na ye famille kamiende eza famille donc nzete malili ya famille boyika famille nde noko nanga yango nalobi te batouche famille mbaya loko babike bana basecret bakoloba ya famille mbaya po leti nga eloko ya sikoyo aloba eza te naloba deya na tv papa biso akufatika lupango te vrai ou faux naloba deya totufutela bakomine ebele nga azaka mona se bukumese te papa yanga na 1985 déjà azali directeur ya ekole ya mokengeli tokoli na pasi atiki biso na pauvre mama biso papa biso otimola ndako na bima donc koya kolela mutu akufi eza kindoki na kitala tala bango kindoki batalela biso babi babomanga mais bango na nzambe na bango baba ndoki ya mike mpe babandiki ndoki sika naza mama na ndoki nde ozomona nga ngako bango bakoka baoloka na beki bango yo oyaka lakisa permis de conduire ya kindoko oza nango te alevanda wana baba ndoki te bango donc cela veut dire bakoti famille nanga balobi baza na secret ya mutu moko apesi bango bakobeta secret ya famille nanga eza problème te bakobenga bango alabar wakoloba secret te famille nde siliki tinga te muna afunda famille mbaya nde siliki bagloire mbaya bazakle mbaya basiliki oyo basimba micro te
bagimba ya siliki maman na biso bafinga sexe tene maman na biso bafinga sexe tene internet maman biso asimba ya micro loba maman biso alamba fufu balia te loba maman biso azoyamba bango lokwa bana nyonso tu te prière na ngezaka na toilette 23h mais ya famille tosuka na parquet vidéo de été parquet ou déjà il y a ce qu'on fait un dossier dans la combien 50 famille ça famille yaya moi je me touché famille na ba touché yo me s'exposa mais famille té ni déjà ma ibele na comme famille ibele peut-être comme famille comme famille ce qu'on va toucher ce comme famille beti na minute bozwi botouche tubadi famille tubadi bofingi nde famille okomanga mosusu tosalaka toyebaka te okoma pela na justice bomita elobi onga yesu oyebili mabe moto esalenga boye okoma miwangana nga te bamonte mais yo toyebaka te ke topesaka leta mbongo finga nga ngam na elongi mabe finga nga nazwaka te nga zozo kofinga famille na nga te famille na nga esaini donc eza passe voilà donc si fallait na tout nango parce que lelo yo ba guerre to comme nango ya ba kuna famille bota to bossa na place moto uta to bossa na kia ba ta on peut to liaka to melaka to sekaka to bossa et puis ba tu basungaka biso ba tu basungaka to yaka pe to uti quelque part pour ya malongo za na ngote couleur ya malongo bisa couleur ya grise mais mutu mo orienté yo ayebani sona bata poto na famille no zakata na jika moko te oyebaka western te ko remplir souche western on oyeba bolamu tozonga na source non rappeler plutôt en 2020 c'est en 2020 toi c'est en 2030 otala lelo te otala ya kobe to vandi to let to lamuki en jouant bien parce que ça la maîtrise nango Maxi Bondowe c'est qui na poto kuna ya kobe oza na bibi na sona tele bo ate soifte mais so akomi nango yebana so asali so akomi nango na oyeba ki akomi na so mona ese ke pa jogo ke pa jonao na témoignage na 6 mois d'église comme si c'est comme si tata moi si omoni ya jadi tango nana zo nyokola ye tango la bri na nyokole ane ko consoler et puis Maxi mo ndé on dira linga ya jadi beaucoup moi même maman boye poani moi ça sonne la makasi bongo ale la jadi makasi bongo et puis likambo ya famille batu bando tingama ki otala kana ba page e koma yango Maxi nini yango atako tu la brini boyete atako tu maoki vule boyete alors famille ya jani bazong c'est la banana ba mbongo donc yesu ko jila lengeti ya famille ba ya jani OK et ça c'est bimana makamba famille batu Maxi obie omoni ba chirurgie o fa batu ba lapa omoni ba chirurgie o on dirait mundela sala batu asali o chirurgie abebisi ona mutu omoni Maxi depuis asala so makamna ko mikondisa oyo na mona on Maxi mutu de sala subiete OK tala pela Maxi mutu to yebaki ata magaza ina baki mon polonais mais tala pela boye omoni ke Maxi o biso to yebi ye ote kokele ko kata ba misuni nzoto ba oni jane ma azaka nango a ko kata kata ko dressa ngo yango elukie makamulelo bana ya jani mutu na mama za na bana na ye ba yebi ki ba gérer mbongo na bango yesu o sekele bango mbongo tanto ti ya ko bote sorti de la maman ba ya jani na tela mota bibi na TV maman ya jani okite na okite 40 jours a fait 40 jours mais c'est l'émission na collègue maman ba jani na l'émission oyo maman ti bo to s'abonner na maman ba ya jani maintenant ça bisa out akomi ni maman Didi Arafa tu beni na maman ba ya jani na l'émission bon comment on commence à laisser chaîne bébé là la tiro ndo yoka tiens la micro na micro c'est n'importe quoi
Quand tu regardes ça, maman, 40 jours, maman, fallait même pas les canaboyer. On peut poser la question au Ivipan. Bon, moni, ngai a fait la poison. Il y a déjà dit là on soit à faire na poison. Moni makambu ya solo. O solito Aden, au poison. Et vous dites na mboka oyo, basala ngo bien. Mutu akoka ko corrompre kuna azate. De ce ya déjà faire la poison. Ben ngala ya solution penaka ya déjà kufi na poison. Comme ça to luka mutu anga bomi ya déjà na poison. So ba yesi biso kufi na poison te kuna kutu me ko komi o kufi soki na biloko nini babambaki soki pe nini. Torture soki nini. Torture. Siko lele komi o akufi na poison. Pona nini bapandisa ngo yango question to tuna ngawati. Bapandisa ngo balingi ko fandisa batu kimia te pona nini. Biloko bo mona bo $50 le bisi mama bilobalo. Et maman est parce que babenga kendoki. Te kasi babenga kendoki. Babenga kendoki mais soki obiso ba ebisi mama bongo ke mama oza $50 loba. Mama ko bana akoza la makolo loba na makambo za maîtrise nango te. Moi c'est ngolo c'est famille tani bana pia. Te baza na pia ka te na ko manquer bango te. Mais na lobi 5 ba woni ba $50 ba mbongo bafuta ba tuna na ba ni leti ba ndo futa vina nga Blanchard Moussaka. Leti ba futa tala ba tuna surtout ba futa bango ba $20 ba $30 be mission ba kenda prison. Ko banana moi sana kapela akenda prison. Manike akenda prison. Ya nga Blanchard Moussaka akenda prison. Ba te bele bakenda ba prison ba mbongo ba mvutsuma. Ta ba pesa ngo bi bona tout tapé na bordi. Na kosa na makamu mama ba kangendo kina na kangendo. Maman qui est plus loin, à Bicor, il y a des gens qui ont amené des gens qui ont amené et puis il y a des gens qui ont amené la folie, il y a Tinate. Ah, mais on est allé on m'a dit ce qui peut là à l'obi boy. On a si quoi maman pena à salir maman Denise Nyakiro. Carrément l'obi ga maman Denise Nyakiro. Et puis là, on va pas dire ça, on va partir dans le qui c'est. Voilà. Parce que maman Denise a vu vidéo. Bon, ça va. Bandeko. Tu as extrait dans le na maman Denise Nyakiro. Bon, moi, je sais que tu vas sunga biso, ne va pas sunga biso. Dernièrement, on a eu na Brazil, na hôtel la réunion, Yebembe Jani. Président Nani Masumu et président Elombe, alors baki tamula lobi maman Denise a sa contacté na batu musu bakomi ko matie minyati ko lobana ye ko finga ye na makamsu bango ba loba ya lukuta o ya yebite président lobaki ngo boy mais tel eloko ba lobi o donc aye na koli moko ya tina te donc fondation maman Denise Nyakiro et memi donc mutu na ba norme te soki ye pa fungola ngo te maintenant to ya gente po ya jana ngaka pola ah bakoko maman bola muzoba bakoko ya maman maman tenga na zomona mama te ba utiliser mama o maloba mama mtozo loba ba munoko ya ye même maloba ya ye te ba utiliser mama ngam na sebisa yo o eza moni yo eza 12 te mais eza 112 avec monsieur Banwes ba coacher bien ba pese briefing bien ba didascali ba indication scénique ko loba boy ko sala boy c'est pas propre. Attends, tu n'es pas tolo, babiso sur tolo. Ah, et matière exatée. Il faut créer matière à boy. C'est pas normal. Et puis, bon, le bisu sous serre, Jenny sous biloba loba. Lekinewa. So lekinewa na biloba loba. Koto ya Jenna bimi. Alobi, ninga ba yakena. Ba tu ba matin. Ba na corne. Ba pesa mutumbo tete. Wana ya Jenny bimi. Kilote. Et puis la liste moi Jenna pesa ki ba komba ba tout ça. Siko yo soki comédie kufi. Ba comédie ba boy ko ya bo condamné ba comédie. Moni sikoyo. Moni siko quelque part to so la paix bien. Pendant minute oyo ba salir personnalité ba comédie oh surtout ya poto ba Ansu Luzolo ba président Mimi ba yana nga nani ya po Firenze ba Evoloko Sonia bo salir ba buni na ba comédie ba buni ya pona ko sala ba réunion. Allez boko ke le niveau ya ko kitisa bango boye ke ba yingo ba yaki bo pesa bango mota maboko te parce que ba bomi Jani na poison. Jani ba ko bomi na poison. Na nzonzi ni na ndo jouer na kinya ba ndo wela rôle na mutu. Et na poto pour ça ba bomi faut ya poto. Kasi yango na le bitiko ba ta poto ba bomi na nini. Bon, Ansa jouera ndenge na ye Ans. Président 2 minutes a jouera ndenge na ye. Ya po jouera ndenge na ba wela rôle na nini. Et puis wana za frère na bango. Comment dit biloko ya? Nga na moment on dirait mboko so ba formateur. To ba réinitialiser ngo. So pe ba meki ka ko réinitialiser ngo boyo une menace a été détectée. Ba virus est côté belé moi et c'est formaté ça.
Les cas Jana lobby lo moko. Important. Abi que non, ba comédien, ba tika comme na contribution ba comédien té. Mbongo oyo ba pesi bana, oyo Maxel Senga wana ezali mbongo ya choisi matata. D'ailleurs azandoi c'est choisi matata non de choisi matata. Azandoi kuti ya na bango liboso. Ya ba ndeko la bango ba ya Jani comment on choisi. Comment on choisi? Ba pesa on a kota kindoi. Bango ba c'est la combo, ba c'est la scope contribution ba comédien. Et puis c'est la contribution à comédien. Contribution a choisi ma tata aya lisusu. Aya lisusu. A repesa lisusu. C'est que au monia pourquoi c'est la vidéo na ndako ba ya Jani. Na famille ya Jani. Maman na sœur na biso pardon. Bolimbisanga. Botika eloko bo sala. Moni Jani sera télémi ba bamba bino mabanga. OK. Abandi pe ko bamba bino mabanga des autres. C'est pas normal que pour les to honorer ba weite boy. Donc makambu ya mbongo ya onde bakomi kolandela ya komi ni IGF donc mbongo yo sote pesa maki wana e kokite ba bakisa su mususu poni molimo wa Margot boy pardon molimo wa Margot mona vie chaka Congo asel nini héros te c'est les informations babi ye pena lo baki ke papa bango biseke moni kopo to kosombela ko maparo yanga umisake bien système gele biso ba mene bino so garder la ligne public sur ba gele okota match de tu ne vas bien garder donc okota match à vita gele donc ba gele pene bébé tele bébé sali 3 mois poti kabiloko eza soni boko sali ba comédien boye teta ba comédien ndenge ba comédien na ba to liboso ba tellement ki premier kabili ba gangi Mama Denise Nyakero mama lobi yende mkabela ki na vidéo ni abiso ki yepa lobaki te amoni mutu moko tanga longola ko a mwana na poto ya ki na zo mono ndie ser na biso ale ka jali mto pesa mama maloba ne na moni la mama lobo te za normal te vidéo o circula ki makasi ezali vidéo ya po telemi Sonia telemi ba komene ba telema ki bo bi Mama Denise ko tika biso boyete Jani fo Korea Kinshasa mutu nyoso mona ki amoti ingratitude de niveau vraiment. Ah, mais non. Babi artiste à s'exprimer ou alors mutu à s'exprimer na mamudeli na ba geste na maloba et puis la français babi c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il y a de cela 2 heures du temps. A profiter de poster le monde dans les réseaux sociaux. Le bini. A commis quand on t'écarte. Reste à l'écart. Voilà. La dignité n'a pas de prix. Voilà. Donc, après, à l'objet, ceux qui vont longola donc ça la paix. Parce que dignité va sombre. Mais ça fait très mal au cœur. Il y a combien de points. Alléluia na mutema. Bola muzoba. Non, moni ya moni ngaya. Ngana remercier ka famille amatanga mo ekule ka na féliciter ba famille mo a na bi en tout cas famille bola sike boza leti famille ya dadi. Comme quand même attendre les gars qui toka makambo ba wela kité même famille a o apeme ya nani te ya dadi ba wela ka ya bi ndombe ba wela ka bisa ba problème ya momi ya diana makila momi suzi suzi ele kana kimia famille bato boko tana na ndako ba artiste comédien na ya famille na ngamoko donc toko makamu mbongo na bino soto kufi fond de commerce na bino za biso bobo taka mbongo papa lobini ministre lobini pona ni ba famille bo sala soni bo c'est pas normal so moni eloko oyo ya po komi boko zangisa ndeko mo comédien kufi ba comédien ba ya ka ko ya kotala c'est bon kolela ndeko na bongo c'est bon mais ko kota sikoyo na ba porte ko benga bato ba sunga biso bo sala ngo bino moko c'est une gratitude mo wa ciel ouvert mais oui tout tika famille siko ba mo ba sala makamongo loko maman lobi ye moni mtabenga maman Denise prochaine occasion amoni be mutu mota ina lo rapport à moi ni yango moni en se suyer mais tali ba tout na deux ba ça crash na ABC yo bana bande ko ba mati avion pe ko sala crash ba famille na bango ba perdre bango ba tiki bala bango ba pasi
ba yebo na souci ba yeko laksa matala na te ba yebo na chande ko na bango présente charge ya zwati andi makoke na cortina tiki aya na ngobo nzamba sala ne ba pays mais mboko epesa nzambe mutu passe mais ça ke ba me pas de chaque jour mboko yo mboko nanga mela de l'poil nzambe amela ba de l'poil likola Congo franchement pour nini kaka biso pourquoi ingratitude d'abord vraiment si on a retourné scénario le cabal le complot a été établi de ba fande pena bola che pena scénario to sala boy mais ça on tali pe bien nyoso oyo marxé ozanga quantité ya scénario akela tikeli biso likambo on a mis soi on comprend et maman na kaka ga ozonga ta somme bien la retour te asa concurrence na biso to kotika na yawo nana yibi embongo yana mbongo wa yiba muta uti pote ke nole la pondu na kinga kati ala eloni ala eloni ni ana eloni aina na kino chantier neza wapi yoku nde aki bon kutu fondation ya nani ya artiste la psa munene aigle fallait coste bakwa bwana batu musu bakosa ke na komba fallait bakosa na komba fallait kwa epesa muta ba paniquer soki paniquer fallait alobi paniquer fallait alobi abaka kosomela nga billet nazo zeletis ko bakosi ngai yebi te ko sololi na eto alukuta azali eto asolo azali kama moni kuta lukuta azali lembe ebo ndenga tine na nga ba demand yaya na ese na bi mama Olive na bona nga ba problème nga kutu Olive aloba na ngai ke na lingi de la vie na Olive wana aloba na ngai ke ana mbongo modi asa telinga ngome baza problème fona tila so yaya ngai mama Olive wana achelanga $4000 abino apeso $4000 osalaka nini na biso na je suis journaliste na pe na osola naye na yeta za tisa maele naye opesanga numéro mo boye ya contrat voilà pour avirer le mbongo eza pasi ta ba ke escroquer ba kosi maxika si tu kota lopele mon papou mutaidi saka exo tenga na yebi po biso ba boye kona tangi na TV apamba na yebi ko voilà mais ya yo na yebi ya Bianca na yebi ya Dipine na yebi moi c'est moi qui contrôle qui coordonne na ya yepe na contrôla qui coordonne on a point noir elle vient dans un point noir il y a direction Gambie donc il y a un kabou nga so se be miso la nga ile sala nga pasi pour me lever ya kobe mais ebo fanda banano la nga te batala bino kuna na base na wala nini ba che bino bona te ba munene lokala koma kombo na internet napesa merci beaucoup na camarade na nga Jaël Matondo za mama d'Afrique na la ingratitude napesa merci mingi na internet na Julien Botala na bien ba reza penda je qui na nga sala bobo loko non il va te ba pexer ba mon émission qui est ba se focaliser en musique pour femme ça to ya mafinga comme na suka na tunu ke somo bébé ça fait la musique na théâtre la sangani le loyo deuxième fois un citoyen congolais un mécène oh le loyo senga ozala villageois ozala contre-maître ozala ceux qui chantaient ozala warrior ozala gaulois ozala sculpteur ozala ceux qui pe nani to tema beaucoup parce que ce de compter na temps où il raconte à mes marques la casse peut-être qu'elle m'a pas dit de l'ouest 13 ans ça y 14 ans après un Congolais oh le mbongo wana pas ko beaucoup la famille na mais il se prend la peine ya kozong c'est le romo ici là au nom de Sule Kauka Pazuzu oh que ça pena si un Congolais au monde qui ça makamala Jacob deuxième lot qui est là quand la taliki on a dit non zamba ebo sala mais mutaleki ba on surtout impact o bat ba tout moi na internet mabidi mabidi ba tout le tala ba commentaire tu ba tout moi makasi oh asa goloa ndeni Sule Kauka te kuna za makamba goloa na warrior te kuna za makambu ya un entrepreneur azome ma artiste et comédien que ça soit comédien ozali warrior ozali golo za spiritas oza wengemen Sule Kauka so sangisa ba couche nyoso tu wana le pe boko sutu ka besoin na mona leki na on za spiritas le pe boko sutu ka bo ka besoin na liste
ezali l'idée ya kana mutalinga la biso ke eza nini ba comédie ba wario taka ko bisi ba vidéo ba wario yango moni vidéo en tout cas félicitations aleki de mission lobby na belaki awa faire benginga apesinga mbongo fali ba benginga apesinga mbongo siko na kokabola bango ndenge nini mimika bon kutu kuna zo manzemba faire tala muta memie soule siko l'idée ya kana ko la biso ke eza mukonza ninga lobaka so mukonza bawangila nde mutatindi bamema bango puis baza ba warrior papa mutu azozongisa tala yibona atamboli combien de fois pas comme place azala tala niveau atamboli azaki non spiritas azaka pe warrior après siko akomi pe Paul de soule kauka coup de chapeau moni na lobaka ngo na ndo bango kala na ndo bato tikelaka mama Olive Charge te Maman Denise Charge te. Mutu mo pa telema, mususu pa bima, mususu abima. Et ça va bien. Beaucoup me belé. Au moins il le théâtre, cinéma. Tout ça cinéma dans monde. Goldberg a zaki quartier mais jour embrasser monde dans cinéma dit ene na mbongo boye. OK. Azonga suna kati no kite. Donc cinéma zali eloko oyo kotaka mbongo ezali eloko oyo différent ba tu belé. Sous le kaoka, bravo. Le 18 bah, on a spectacle mais on va baxer sous salle moko lisusu. C'est bien. Marie-Jeanne Bolo, le combien de fanatiques ne basé là. Donc nous surtout n'enga ça on a pédé nada basé là tout le monde dans la basé là mais bande on a bêté c'était pas à Mabidi. Tous ça ba congolais tout ce que loko bongo sala wana. Mabidi a sepelisa ba warrior, a sepelisa pe ba golo. Bon soulé quand éviter Mabidi. Bon voilà. Une belle question. Ayebi. Donc exactement il kabo wa norbo no chaona ninga kisongi ninga tie pe kuno o biso pe koto ala bela suma kamna biso te muta zo commander bango kuna zate po dakaki lité akana na bio bazo commander bango ndé sana bakotika la koyoka su musique ya faire été bakotika la pe ko ba ngabi non botika biloko wana donc ezali kanismo wa bien mais comme vous êtes comédien vous voulez peut-être que troisième lot vous pose na kati te moni ngai kutu na lobango oto eza savon te bandeko epesameli bango kozala jaloux na bango te parce que basali pe et puis soule kako asaki interview momoni c'est la toute première fois na mona soule kako na interview nani basaki na pisha Kim ça va pesaki aletiaki micro na ye alobi ngai bato tovai na bango il y a longtemps yabi bango na balemba na mona na kana bango eza projet to lota na bango que un jour na kolongola ka ba comédien na Congo na bibi bango na poto donc ndoto elati nzoto c'est réalisé le lot donc ça dit ka moko faut bravo ndenge ya bimi bongo mususu pa bima na cinéma toujours parce que na mboka so to kanzaka bale nde mutu eza o to za na ngo liboso ke to za makasi ok to ala ba discipline ebele to ala ba art ebele oyo ekotombola pe kokotela pe mboka mbongo so taina ba applis wana ba umbevu wana ba maïda wana eza nango danger te yo moni vive arrive que na rezo ces trophées c'est trophée mais beaucoup mais ça ta kina ya commune mo ta ya mbaba ta bazongaka ezo ces trophées au meilleur scénariste lumière qualité d'image film Nigeria ba tomboka ba isi ba non o eza film o bino mosala be bobe ngo film mais eza différent vive arrive zo film na ko ya papa wemba wana si de l'autre total to lemba ngo petit donc so ba tie ba moyen to sala makama malonga o to kozonga place ba to ba ke biso mo to ba ke biso de to banda bango ba trisha biso to kozonga sur place na biso wana donc coup de chapeau sous les kaouka voilà par rapport à papa sous les kaouka on a des personnes au ba bien papa sous les kaouka il faut bijou la reine on a fait na liste ya mi balé bien kazanga na ebisi yo si passeport na ye na teva le papa sous les ngape na passeport te coup des musala kato ki ko se spectacle te te coup des ba mabenga pe na passeport te c'est exercer la musala na théâtre c'est bien ba ko benga yo liste c'est belé te asa théâtre continue théâtre film na bien pas bien pas jouer asa makasi pour mes aka ne bande ko musupe ba ko ba scénario bon 12 ans pe le ngwana musique pour bien kana ile aliaka libaya makasi donc opportunité là monsieur banzonzingi mo boye ile ko mona ngo FCC cash la muka sutuka ce qui téléma na éviter de comme la suka en tout cas merci beaucoup la blotte botani biso na émission papa ko comme la suka émission na ota la carte tomba émission na mona jande nini
ba spécialiste boya nga kutu je m'en fous je m'emballe oh ne soba osala ekontete nga lamba tokisa buka sala take kombo na ngeza kana top le bata Karim Mokonzi take na ozala kana level esanga bien ngai kutu neza balamba Kagame na Museveni babakisi savimbi na koya te ya bouillon na ya te ba dédicace en tout cas ba dédicace na ngebele na Mamita Dina na Belgique Mamita Dina nazozela yo kaka ngola ya niso le biasala la maman chérie à moi si na Londres et puis maman José Lusadoussou pambote na ebele et sans oublier maman Fifi Makuta sœur nanga Anima Longa maman Wapasa pambote na ebele ba comédien to sala sumu sala makasi mo ne bandeko bakei yo muto jouera rôle boy kamola lisusu rôle no makasi sauf que nous connaissons qui c'était à makisi ezati ba monanga na pakola bi pakola te travailler OK connaît de la paix kuna eloko ememi ba ona poto ezali musala na bango donc c'est un peu ça mais ndenge makambo efo esali boye la spectacle ya théâtre ko bando ko ya nango peut-être producteur mususu ba ko bimabi bon ngana me mape ba oyo boye donc c'est un peu ça voilà merci beaucoup en tout cas c'était bien de parler avec de la presse le défenseur le là qui n'a cassé de famille Botate très famille en monde de fait film parce que un moment tu dois analyste un moment tu dois bateau ce qui nous semble être le alors le propos tenu na koso na salangage ke mo soki 5 ans yebo kele mawata 6 mois voilà merci beaucoup à God Michel merci beaucoup à l'assistance de Bianca Zanga comment eza sur na tangango bu kapande o yende mutalobaki nana lobaki grâce kapapula asaini bayo katoko yé cauchemar na yeka si yeti OK voilà merci beaucoup na dîner merci beaucoup de quoi grâce jus d'orange voilà merci beaucoup na bien grâce azobala grâce azobala monisi ba komi na famille bota na obala mais faut te tanga azali na batamini mabe azoteka mwana azolia mbongo ngana oka masolo ya okeka boyo yo kene kosala nyonso de ngala leki mbongo ezalaka ozoseka famille bota o ya bata kimia famille bota oye grâce à bala voilà grâce à bala to taba soutien pour que makamto les kabia to sungandeko mais oui abala tout le monde appelle ça puis ko na ya za mwana na ye appelle mwana na ye c'est mec qui national moi si abala moi ça abala na moi si même bala oh moi si moi mo bala moi si kasi OK voilà soka za ginde kuna nga bala moi mo bala OK voilà la maman chérie moi si merci Nayo merci maman Martine Kilanda merci à tout le monde engagement belé